na kota centre de rétention 5 fois. Oh. Pour me rapatrier. Na kota oya Roissy wana na kota ngo 3 fois. Na kota centre de détention ya Massi Palesso une fois na mboka mo ça fait 5 fois. Na 5 fois Papi Gain na mata avion 3 fois. Hein? Pona kende. Posons qui ça. Oh, première fois ba lokotinga na mati avion. Ba lokotinga wapi? Ba lokotinga ba bitambola yo yebi ba sérieux ba contrôle la identité na ba makambu na zaye ko sala peut-être na koloba na télévision te na cadre ya secret professionnel quoi. Ba lokotinga boy pa ba meminga meni la melo pa c'est ouais c'est ba 7 jours 15 jours. Pas bon na 10 jours avion. Papi Gain nazo soso ki na kosi na bimia na sala même crise cardiaque na kufa. Pa ba matinga avion. Kaka ndenge nzamba saka ba miracle batikinga na bimi. Après 6 mois, ba lokotinga susu. Centre de rétention. En plus, tant ba lokota on a ba kanganga na passeport. Donc pour ba memanga na avion ezaki to ba kende na ba ambassade. Deuxième fois ba vinga sous Papi Gain. Ah, centre de rétention. La salle est 15 jours. Même kuna ba juge bando ba te moto yo. Donc on a évité de considérer comme un individu dans un récidivé ce qui n'a ni pas deuxième fois na bâti sur avion. Quand ba miracle né tout ça raso ba faire refouler pas na salle miracle nzamba sunginga batikinga. Après 2 ans ba lokotanga susu. Pas troisième fois. Donc, on m'a dit, Papi Gain, na tolo la vie, toi ça qui dit là. Avant, on a une question concernant, on peut ça vraiment, na ba sœur, na ba frère. On m'a dit, ba musicien, kulinga boza ba mité. Ko ça la mité na ba toi, ils sont mauvais. Parce que, na zo Papi Gain. Ngai, on m'a dit, biso ko aider ba musicien, eze loko to kutaki na famille. To kutaki na famille, biso to continue mais ba musicien ba randanga ba mauvais service. Exemple année, cet individu de mon collègue, l'artiste et musicien Weranson. Conseil nga la copé sakaka vraiment mes compatriotes vraiment bon conseil tant aux oya poto koza la fanatique ya ba musicien te. Ko landa pe ba musicien te. Au coquille qu'on a fanatique, mais bon, ça la mité. Parce que les gens là, ils rendent des gens mauvais. Batouana bakoui kokoui ça yo. Deuxième chose, mboko negi exemple le Papi Gain, ezali susu nengi akalate. Ceux qui bien ba frère nanga ba sœur nanga oye. Kendenzela ki salu. Oui, Papi Gain, tout le bel la vie. Tout le naka mini Papi Gain tout le bel la vie. Mbe ozui. Nazalaka muninga na yote pe na kotikala kozala muninga na yote. Papi Gain tout le bel la vie. Makambo nyonso na maboko ya Papi Gain tout le bel la vie. Tout le bel la vie Papi Gain. Émission kitoko oyo faut kolandaka pona kopesa makambo. Yango to bisimino ki nazalaka muninga na yote. Na kotikala pe kozala muninga na yote. Pe to kosala pe compité. Yosafa quoi? Ngai as artiste. Donc voilà. Ça ne va pas non. Ngai shela mputu nazalaka moninga na yote. Papi Gain tolobe la vie. Ngai shela mputu nazalaka moninga na yote. Papi Gain tolobe la vie. Tolobe la vie. Pe na kotikala jamais kozala moninga na yo. Donc tolobe la nde vie. Papi Gain toko. Deyo Brondo nazalaka moninga na yote. Pena kotika la pe kozala moninga na yote. Papi Gain tolobe la vie. Gumu chuchu supu. Nazalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Nazalaka moninga na yote. Papi Gain tolobe la vie. Mr. Seattle. Nazala moninga na yote. Nazala moninga noté. Papi Gain tolobe la vie. Avec Adi Lodolé, c'est beau comme un 2 jours. Nazala moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois, prêtre, Washington, grand pays. Papi Gain, tolobe la vie. Papi Gain, tolobe la vie.
WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. L'homme prudent voit le mal de loin. Mon frère Papi Gen, oui, que ma somme est comme ébélé dans mon kilo. Ah, mon frère Jeff Fongue, tu comment vivre Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre, Zongili Susu. Sodome et Gomorre, Zongili Susu. Mabe koma malamu, malamu de mabe. Bato bakoma koboma na lokola banyama Sodome et Gomorre, Zongili Susu. Sodome et Gomorre, Zongili Susu. Mabe koma malamu, malamu de mabe. Bato bakoma kosasa na lokola banyama Basi bakoma kobima na basi. Mibali bakoma kobima na mibali. Bato bakoma kobima na banyama Tala ndenge moto abungisi mayele TikTok ekoma terrain ya koswana règlement de compte ekoma na réseaux sociaux respect na communauté ezalaka lisusu te yango biso totenosaka bato ya boye Quelle grâce! Oh Nzambe, Yesu Masia, akoya lokola moyibi, moto akuyeba te, soki akuti yo na masumu kotikala erango oyo tika mabelanda Yesu soki akuti yo na masumu kotikala erango oyo tika mabelanda Yesu Dans Ésaïe 55, verset 6, la parole de Dieu déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, qui dit ma benne konangai. Sodome et Gomorre, Zongili Susu. Sodome et Gomorre, Zongili Susu. Mabe koma malamu, malamu de mabe. Bato bakoma kofinga na lokola banyama Chers amis, to pesibino mbote partout, Bolandaka biso à travers Tolo Bela Vie officiel. Merci de votre fidélité, merci de la confiance, disponibilité, Bolingo Bozakanango à travers Bandeko Yabino. Voilà. Oeza Masolo ya poto, conception Oyo, camionnette Mbola Benga Inga Lobi, Papi Gen, félicitations. Eza conception Oyo. Tina monde wana una batala mondo camionnette Mbola Utaki batala rabek batem. Bon c'est pela mingi na Masolo poto en tout cas. Toza na pona bino. Merci na grande équipe à Tolo Bela Vie Washington 4 fois prêtre. L'honorable Washington, merci Nayo, merci Néric Chimanoka, Pinosi Agostino, merci pour la première dame, merci Nayo, secrétaire Nabiso Elise Boranga, Nazomo Nambalamo, Jérimo Mana Canada, merci. Merci na Didier Yi. Lelo Nazo Yamba, Didier Nzongo, Mokonzi Yangaba. Autrement dit, Chilombo, chef de la famille par force. C'est du béton armé. On va nous c'est ça. Dans l'ambi Didier Nzongo Lelo, franchement, arrête Nzongo on appelle ce mot de Belé, arrête
Kanzongo. Piétele. Chef traiteur. Traiteur. Voilà. Alors, merci à Émile Bamba de Zurich. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo. Merci. On a passé une pas JC Loussata Mbemba. Pire vieux. Loussata Mbemba, pire vieux. Voilà. Na Milano, Didier Nzongo Tomeka, Kosolola. Mokonzangaba. Bonjour. Bonjour, Papi Gen, les meilleurs journalistes compétents, qualifiés, professionnels, les PDG de la chaîne de télévision Tolo Belavi. Donc, avant d'appeler sa message, Papi Gen, vraiment, on a apprécié beaucoup de débats. Toi, ça qui dit là, merci. Ça fait longtemps, dans les cas de Tolo Belavi, mais je suis étonné vraiment, il y a Koyambanga, il y a Komona Pange, Kabakata na studio, na Ebisio, na Doki Mutu. Donc, c'est ça qu'on appelle la récite. Donc, toi, ça qui dit là, vraiment. Donc, pour nous, c'est là, il faut commencer. Donc, toi, ça qui dit là, l'éternel, toi, ça qui dit là, public. Donc, public, votre serviteur, votre célèbre, votre star, son excellence Didier Nzongo Mokonzianga, baba titre Kandeza, les rois de Oji, Chilombo, les chefs de famille par force, c'est du béton armé. Papi Gen, question, pardon, Yayo, réponse, Yanga, toi, ça qui dit là. Ah, Didier Nzongo Mokonzianga, Baranga Bagno Sofan de Bangotala. Baga l'élection aussi aux alatés. Bananga, va toi ça qui dit là. Bananga, va toi ça. On y pose à moi l'angava. Bon, le bel angava tende. Depuis. T'es mon bel auto. Tengaba. À côté d'action, ça côté. Toi ça qui dit là. Dans tout la champion du monde, allez bon là au confirmer un peu naso rosa mon bel ungaba. Toi ça qui dit là. Voilà. Camionnette Mbola. Camionnette Mbola, voilà. S'il vous plaît. Voilà. Ok. Alors, toi, me concerne, moi, qui dit Nzongo, autant la rapé, ma solo poto, tant autant la rango, est-ce que c'est pour la rapé, la conception, ma solo poto? Toi, ça qui a Papi Gen, les PDG à Tolo Belavi. Donc, comme on dit, Papi Gen, Naza, malgré tout, Naza célèbre, Naza star, mais je suis un être humain. Oui. Même là, na sala kab interview, mais et zaka katende na sala kab interview, na tala kab interview nanga. Na zoaka peta kotala interview, il y a toute personne, il y a tout individu pour na zoape ba mayele mususu. Oyo peut-être nga na zanga qui par rapport il y a interview, il y a batou. Toi ça qui dit là. Qui est Didier Nzongo? Didier Nzongo Mwanangaba, Didier Nzongo Mokonziangaba. D'abord Didier Nzongo. Batuba mekano koyeba vraiment qui est Didier Nzongo. Didier Nzongo a zamwana ya ngaba na veni nini aya poto na nini voilà tu mekano solo. Toi ça qui dit là Papi Gen pour la question, merci beaucoup. Ça fait des années vraiment na zwala nous ba question boité ça lui vraiment plaisir parce que interview zaka kateto ya kakena somba ki boye na sala ki boye omoni ba conception yo ya ko expliquer pe public. Parce que Papi Gen, pour y résister, c'est grâce au public. C'est. Ce qui toi dans le public, on ne peut rien faire. C'est. Donc c'est une bonne question. Donc son excellence Didier Nzongo Mokonzianga, naza mwana ya Papa Nzongo Lezi, nzamba zwa molimo na ye, que son âme repose en paix. Naza mwana ya Mama Luzolo Mungilu, nzambe pa zwa molimo na ye, que son âme repose en paix. Botama la famille, il y a 10 personnes, 5 Mibali, 5 Bassi. Donc, Nzamba Azwa Molimo, il y a frère Nanga Moko, na kombo ya président Placide, que son âme repose en paix. Mibali Totikala 4. Na oya Bassi, Nzamba Azwa Molimo, il y a Ser Nabiswa Liboso, comme Zalaki, Mama Thérèse Nzongo, Malanda, Nzambazwa Molimo Naye, que son âme repose en paix. Nzambazwa Susu Molimo ya notre sœur, au Binonyo Soubouebaki, Mama Pauline Nzongo, tout ça, ministre ya Château Rouge, Likonzi à famille, ou à ça qui presque biso tout aux Zalawa, Nzambazwa Molimo Naye, que son âme repose en paix. Nzambe Azwa Susu Molimo, il y a Ser Nanga Mususo Ebouebaki na kombo ya
Maman Colette Nzongo, il n'est pas contribué à qui m'a cassé na famille neti. Maman Pauline Nzongo, c'est Colette Nzongo pe akenda, Nzambazwa Mouli Monae, que son âme repose en paix. Il y a Souka Nzamba qui kozwa susu ser na ngai susu yami balé. Azali na kombo ya Maman Jeanne. Nzongo sero penda aidaki biso nyonso famille mbato zaki na poto apona kosomba ba mapangu ko investi Nzamba zwa molimo na eke sonama repose en paix. Donc tikala neti 4 garçons na fille moko. Donc tant tunga parcours ya koya poto nga na poto na septembre 2000. Okay. Grâce à famille, na lobby. Grâce à sœur Nangai, Maman Pauline Nzongo, ma ministre na sœur Nangai Colette Nzongo, bakenda, Zambazwa Molimo ba am na se reposer en paix. Grâce na bango ba beng sakingai. Na yana ngape na nzela maite ou ya boîte ndenge toute personne, beaucoup des individus bazwa lelo na critiquer bango te. Bazwa lelo nga vraiment na ya na Suissaire, na vieux à Suisse, to komi na Suisse, to kiti, to sali correspondance, to yawa, na kiti, na Orly. Toi, ça qui dit là. C'est quoi, les canisses, qui ni tango yozo lingo ya poto, bande ko boule nini, et puis, ou bande ko canissa, so komi na poto fo salani. Merci, Papi Gabo. De toutes les façons, on a qui poto pour na ba étude, parce que na qui na zala qui déjà licencié, na ISTA. Licencié na marketing quoi. L'époque na biso nazaki licencié na ISTA donc na communication tellement nazaki vraiment début à moi nangai nazaki très intelligent parce que ngai nazaki mingi côté à ba parents nazaki ko vanda mingi na mikolo parce que yango moni ne balobaka kozana mikolo ou munoko mukolo ezalaka solo mais soko supporter solo en Papi Gen okozwa makambo ebele mais yo soki olobi mi bango yo mi kolo yo mi nokolo bango eza solo soki na 20 na bango noki bango solo ane ko empêcher nga okorate makambo ebele nazali kovanda tona mikolo tango na sali betide na ngai na zwi ba licence na ngai ba bengisinga na poto mais nga son excellent Didier Nzo mokonzi ngaba parce que bato bilelo ba komana ba confusion mwana makala mwana boye ngai na botami na avenue Kianza numéro 44. OK. 44. Na sali école primaire na ngai tina ba certificat na école à Basango Saint-Adrien en face na biso. Mais le problème c'était quoi? Père na biso a ko investir na immobilier. Parce que vous voyez, papa Nzongo lezi, azaki na ba pharmacie, ba immeuble na ba ville, azaki na ba bis, donc azaki parce que azaki ko sala azaki directeur national, société nationale d'assurance. Mais père na biso Nzongo lezi azaki ko sa ko bungu la mone na ba immobilier, ko somba ka ba mapango akwe. Donc soka somine ti lo pango akwe, abongisi après ateki. Et aboti biso na Kianza. Na Kianza 44 na commune Ngaba. C'est qu'on perd tellement biso tozebe toza taba 60 et quelques biso na famille na biso 10 famille mususu 8 famille mususu boy. C'est qu'on perd tant la commune à moment abanda ko distribuer ba maison familiale. Biso aye kota biso na lopango moko asomba ki na avenue université Manzengele numéro 2. Mais juste na coin. Mais na ngambu ya makala. OK. Le pango biso tozalaki ateki. Ba frère na biso ba sœur na so bazwa ki chance, bazwa ki le pango na ba bandal, bazwa ki le pango na ba zone akid, bazwa ki na ba salongo, ba rigini. Papa lobi, ma pango na pesi bineza bino. Ngai ba bien na tikali, na teka te, ça vous regarde pas. Oya bino pe, boteka te et talibino. C'est pour cela toi qui se retrouver na avenue université Manzengele numéro 2. Mais Papi Gen, c'est pas dit
comme na botamaki na commune ya Ngaba. Tant to changer le pangu na commune ya Makala. Na wangana côté na uta. Jamais. Voilà. Donc parcours na nga yangwana mais avant pe kutuna loba. Ngamo na son excellent Didienzo Mokonzi Ngaba na somba pe le pangu na Ngaba. Tokoya. Donc effet bolobi par exemple naza mwana Makala. Tant na sombi le pangu na Ngaba, naza propriétaire Ngaba, na commune Ngaba, naza mwana Ngaba te Papi Gen. Si. Toi ça qui dit là. Mais déjà botama de Ngaba. Na botama na Ngaba. Mais na compé na raté pourquoi beaucoup des individus malhonnêtes balinga kaka Didienzo ngakoma mwana ya Makala. Oyebi ke bakizaka même ngake ngana za muzombo. Oh. Papi Gen, ka son excellent Didienzo Mokonzi Ngaba, toza babesi ngombe. Louvila na biso. Ah, vous avez na ba camionnette mbola. Na ba camionnette mbola. Ba besi ngombe. Mukoko yamba champion du monde camionnette bola tunaye. Donc Louvila na biso vinda kamba. Et bele ba ba Louvila na bango te. Yango zomona même lelo quel que soit sont politiques, beaucoup des individus, yabapaya, baya na mboka na biso, lelo ko yebisa yo aza muluba. Mais tant on y a retourné Louvila, cela veut dire donc l'endroit où oyo ba parents na yo ba uta. Donc c'est ça quoi. Tout ce qui dit là. Donc dans un homme zomboté. Té na za muzomboté, mais tous les individus yaba na bazombo, balingaka ngana za muzombo. Deuxième chose, nazalaki mukongo mais après na changea avis na komananga muluba. Oh. Mais Papi Gen na bien. Ozala mukongo, ozala muluba, ozala muswahili, ozala mutetela, nous tous nous sommes des Congolais. Où est le problème? Donc moi parcours nanga vraiment yangwana. Voilà. Toi ça qui dit là. En tout cas merci beaucoup Didier Nzongo Mokonzi Ngaba. Je crois que ma question wana oyo botuna ça sert à rien parce que boyoki vérité parce que vérité ou t'auras pas mon colo vérité. Moto boza ko adresser yemo bi vérité donc vérité à lobiawa je crois que tu es bien ngo qui va dire Nzongo bazaka Ngaba le pont comment na Makala tout mais abotama na Ngaba et puis à lobi on laksa biso ba preuve que asomba pe solo le pont Ngaba parce que linga commune wana mingi poza Mokonzi Ngaba connaît élection za souté parce que Papi Gen excusez-moi oyebi dans l'époque beaucoup des individus même nous tous salaka berer ya kuwanga na ba commune parce que biso bana Ngaba bana maye mususu na baser mususu olalo baza mwana Ngaba baza lo baza bana yolo misu baza koloba baza bana ya lemba mais c'était ezaki erreur ndenge moko les individus ya bana bumbu lelo balobaka baza bana ngiringiri ou bana bandal mais pourquoi complexe wana Papi Gen ngata unaye poto na bi c'est comme les lobes naza mwana Ngaba na kendoloba par exemple naza mwana banda ou mwana Gombe par exemple mwana ya Gombe ou mwana ya kala mungiringiri ou lemba aleki mwana Ngaba na nini ok ba commune wa kutu bana na bango bazalaki ba fenea c'était ba fenea bazali ko compter na ba fokolo familial tala na koloba ba feke bazali ko compter na ba fokolo familial mais biso bana Ngaba ata ba pek bazalaki na bala to luka Papi Gen oyebi ke ngala kena me ba sifa père azali na lar na kenda ba Brazzaville ko luka lar bana Ngaba baebi na kenda même Angola lunda wana na bimana na diamant ya $60,000 na paya palais avant na mikili na paye BMW parce qu'avant na kende bangola na zaki changer de monnaie mais yo yebi kaka fokolo ya diamant ezalaka neti fokolo moko eza na pungu tangu nazwi ba difficulté financière ba makambu kilikili ali na ko teka mwa ndambo ya pala yango car na teki bato banyongo pe balandi ngai yango base balobaki bon licencié na biso ya famille tokoki kotika ye pete ya doka mutu na kisasa parce que soki na doki kune kosenga baki bokolo même si ki bokolo etondi yango moni basaki befort babengisi nga mais kobengisa mpo babengisa nga naza un bon fruit na famille nzongolezi ah bon
naya na sala kombo naya na somba ba palais lelopé c'est moi qui dirige la famille nzongolezi tozala quand même bana na biso ba bali ba mama kamba matanga ba mibange ba mikolo ba vanda kawana c'est moi qui parle on parle bakazate. Mais c'est pas l'inet naza chef de famille par force, je gère tous les problèmes familiales. Moi je suis là pour protéger ma famille et de prendre des décisions. Tous les membres de la famille nzongolezi, tu respectes tous les membres de la famille au cause de ma pamboli. Ce qui va respecter zate au cause de sanction disciplinaire. Donc Dieu merci vraiment. Ma sœur nanga malgré tout nous ambazwa bango vraiment nebi kependa place bakenda bazan pe Papi Gen. Ça trop moi ma casse la famille hein bah. Mais non bien Papi Gen. Oyebi ko bengi sa mutu déjà na poto. Et ça vie. C'est que biso tout qui ba chance moko tant oye poto bazo c'est le suivi parce que lelo bato ebele bazo beng sa na poto bazo sa suivi à bato on était parce que normalement Papi Gen ce plan na bito zonga soko beng si mutu na poto normalement il faut ça le suivi c'est na suka au conseil le suivi à palais au conseil le suivi à makambo mikanda au conseil le suivi mais lelo bato basala ngote yango monaka mutu musu ba beng se na poto des années na muta ben saye baloba na raté mais biso to doit qui chance to ye to kuti ba ser atalisio poto yango soko lingi nzela musala yango soko lingi nzela ya mbilinga nzela ya mbilinga yango mais l'essentiel ozala organisé tout ça qui dit là voilà. Wanezali parcours il y a Didier Nzongo que son nom repose en paix basser Nabiso c'est-à-dire sœur maman Pauline Nzongo vraiment mon kola kofa kinga na Château Rouge je crois que information du Bosonga na bimisaka yango bon en tout cas dans la famille Nzongo nous sommes ensemble hein tous à de cœur avec vous tous mes grands sont là OK na mokonzi ngaba alors tomba benction na mikili oye okomi na poto déjà tant ba yebisa ko ya mikili ça gonde ngili na Afrique bon tangu ba yebisenga nazo ya mikili ba sœur parce que zaki na nous appui ya ba parents parce que j'étais trop intelligent nga banda na bandi betide nga ba mieux vraiment nzamba zo ba mi ba proche to tangi na bango malheureusement kutu Masananga, mon collègue, l'artiste Saper, Yepenza Mbazwa Mouli Mounae, que son âme repose à paix. Moi, na banda Bei Kanto. Pour tout tangani na ite sengiringiri. Tant na sisi na ite sengiringiri, na tangaki 3e, na 4e. Après, na cause du diplôme, na tenu de la victoire. Donc, il fait, na bisakio, batalaki bakokaki kotika licencié na bangote, ya famille nzongo na zui licence na ngai. Na ista. Na yebi ke bako compliqué na ista ba diplôme ba licence ça la raté et ça va graduer ce qui ba nini mais voilà mais avant ba changer système nga la licence na ngai kuna cet individu de mon collègue l'artiste musicien Weranson a yebi ba tebele donc tant ba beng senga pour na betide yo moko yebi pe betide a poto tant na yawa ba ser ba meki ko financer na ba parents ba meki mais ezalaki kaka mbutu na kati na landi chemin ya malamu tango yo yeba ko zuya mikili yo yeba ki na kisa esala yo ndenge tango na côté là qui on ko ba prière oh na côté là on ba prier ba jeune tala Papi Gen omoni poto yo bon ezana ngo paradis te mais c'est un endroit au coquille qu'on récit vie. Voilà. Parce que oh ce qu'on récite Papi Gen. Bon, na yebite so qu'on ne récit wapi. Parce que en Afrique ceux qui pendent 8 chances c'est que tinda simba bampungu ba makambu kili. On a beaucoup des individus quel que soit des hommes des femmes na ba Congo beaucoup na mutu bakabakata na mituka bakabakata na ba immeuble ba bijoux ba nini mais oyebi Foko la mabe bité na butu il fait quoi est-ce que alalaka ou pas nga vraiment et ça quand bien
nde na biso nakotaki nango même baprai baprai yango mpe ezalaki kaka ya mauvais marapo kaka na ya poto ntango na ye poto nayebisi yo makambo ya baeglise epakata mbangu. Donc c'est ça quoi, esengo vraiment ezalaki na nga na ye mpe poto mpe nzambe apambolanga nde nayebisaki yo vraiment j'ai bossé vraiment. Aujourd'hui ça fait 23 ans na quelques biens ça perd bilamba quoi avoir. Voilà, si on yaki ovandaki yapi tango ko yaki so na Paris tango na yaki na Paris tango na ye na saki kaka j'espère na saki kaka 2 mois peut-être ya betide mais simbaki na ngote 3e mois kaka ba serre batiaki nga na nzela kisalu batinga nzela kisalu na bossé mais biso tout temps tozoya tozai kaka kovanda et pas serre na biso nde nazo bazaki likonzi ya famille mama Pauline Nzongo tozai kovanda pa na ye na Clichy Sous-Bois. Après temps on a vandaki wana na longwana na ke kovanda pa serre nanga Colette Nzongo nde nazo ba ye penza mbazwa molimo na ye que son âme repose en paix. Oui papi ge yango le mo vraiment na lingela ka parce que interview kozala kaka te oye mbutu lobi bo moni pe ba mambu familial bo epeza très important. Très important. Pour bato pe ba ba parcours qui est Didier Nzongo, il est venu comment, il a fait quoi. Ozomona. Donc na vanda ipe pa ser nanga Colette Nzongo. Tango na vandi pe moi muke yo yebi pe ce qui pe ba beng so papi gen. Il faut payer au lukape parcours parce que c'est appelé mso azana mobali na ye ou copain bana okoki kotie kaka ba mindondo te après wana na ki pe kozwa esika na ngai o nazati lelo na Paris mais nazaki na ba difficulté il y a un titre de séjour ya mukanda ezwa kinga vraiment même dizaine d'années papi gen oyebi ke ngai na kota centre de rétention 5 fois. Oh. Pour ma rapatrier. Na kota oya Roissy wana na kota ngo 3 fois. Na kota centre de rétention ya Massi Paleso une fois na mboka mo ça fait 5 fois. Na 5 fois papi gen na mata avion 3 fois. Hein? Pour na kende. Posons qui ça. Oh, première fois ba lokotinga na mati avion. Balota ko wapi? balokotinga ka bitambola yo yebi ba sérieux ba contrôle la identité na ba makambu na zaye ko sala peut-être na koloba na télévision te na cadre ya secret professionnel quoi. Balokotinga boy pa ba meminga meni la melo papa c'est ouais c'est ba 7 jours 15 jours pas bon na 10 jours avion. Papi gen nazo soki na kosi na bimia na sala même crise cardiaque na kufa. Pa ba matinga avion. Kaka ndenge nzamba saka ba miracle batikinga na bimi. Après 6 mois, ba lokotinga susu. Centre de rétention. En plus, tant ba lokota on a ba kanganga na passeport. Donc on va même en avion ezaki to ba kene na ba ambassade. Deuxième fois ba zunga sous papi gen. Ah, centre de rétention. Même ça laisse 15 jours. Même kuna ba juge bando ba te moto yo. Donc, on évité de considérer comme un individu, nous avons récidivé, ce qui n'a pas deuxième fois, dans bâti sur avion. Quand on a un miracle, tout ça, on va faire refouler, pas dans salle miracle, nous avons sunginga, batikinga. Après 2 ans, on a le kotanga sous. Pas troisième fois, on bâti sur avion. Il y a souka en koutuko, papi gen, na lembaki. Ce qu'on a sandé n'est pas. C'était. Ba miracle parce que l'époque quand ils a qui ba reflo ba matchon taliboso ba matchon taliboso na suka ba miracle ça ma on ezanza po papi gen ngala sauva 3 fois mais ba tout pe ba kenda si bazali ba kenda donc moni naza vraiment na carrière ngamo er na mo na vana baka peut-être pe un jour na conseil en colo ah oui nzamona na mati avion 3 fois ya suka na kutu papi gen ezalaki neti koloka moi nanga botami parents français parce que maman na yazaki française moi na botami naza parents français papi gen ondie koloka na nga ko kende prophétique mukande vana ngona concert moko ezalaka ya 7 individus de mon collègue l'artiste MC Weranson na Betra j'espère Élysée Montmartre
abeta samedi na bongisi ba papier tout nga lobi bon na 6 ans nous concert hein après concert lundi na kende préfecture na makamba on a kende la ki pona ba musicien ko luki bon ba bilamani pa ba lokotinga prison 18 mois donc on a zobima na centre de rétention avion lisusu ba jibabi mais donc na memeli bango ba mikanda ba no bi se wa tozo tambola ba papier kili parents français ba bi non ce que vous avez parents français moi na abotami ça fait 6 mois pourquoi au sala ka démarche té donc ba nga ba sala nga kanai pour ba rédiquer et pesa nga ba leçon mais ya sukana papier que leçon na nga pendana kende ya moni ba ser na nga wana ate ba kenda vraiment pe balobi nanga oko kendete en plus wana ta onazo kende wana na uti déjà ba bandroit mabe saoudi do kinga pe nazalaka munene te na ba saki kaka boye ta on a sali ba miracle nanga batiki ngai miracle ngozo baka miracle kasi te papi gen ba miracle avion wana soki ba refoulé mutu moi n'explique ezate ba bikake en plus ya suka wana parce que neti ba memanga déjà ba memanga deux fois troisième fois siko bazoya pinda ba mezi simbi la de ba lesbienne ba momi na 4 pinda boy papa ba tinga na kati ba kaka na maboko na makolo ba zo na bouger bo wana ba mettons ta liboso na suka zo ba na bando bouger bo pa ba zo beto ba perkit esprit moi nga nga bien na dok sabatoire ah moi crise neti bena matekita ko est-ce que bango bazo kangane na mongongo oh pilote a tellement kuna azotala tellement siko ba kuma ko agresser nga pour na sala ba mouvement te parce que ba passager ba ngi ba mata nga binzambe na ngai nzamba takutu na sala ki mabe yango na kombo na zana ngata na zana bilama na zana fokolo na kende kaka neti individu ah diega nga binzambe nzambe pilote penda ya lobi non na koki ko kende na individu yo boité c'est un être humain quand même il est déjà KO ce qui bo kiti était ba passager ba matate obi ke bambila penda ba bina ba bi ton Dieu là qui parle là il a fait quelque chose hein ngazo ba mo Dieu nzambe na ngai allez ba bimisi ngai potika ki 5 minutes ba tuba bando mata na avion ba bimisi nga tangu na bima wana ba miminga na aéroport wana na ke ba tribunal ya Bobigny après ba tinga mais qu'est-ce qui s'est passé oui mais que préfet wana ya son a dédommagé 8 000 €. Ah bon? Parce que Zaki n'a droit à kozongi sangate. Parce que même si Nazaki n'a titre de séjour té, Nazalaki parent français. Tant que Mosili, Gabi Modier, cette fois-ci, Nakolanda droit chemin. Procédure. Nzambe nanga o nyoso nazali ko sala ya mabe. O banzela mabe ko luka ba mbongo na banzela kili Nzambe longolanga na makambo yo. Nasa démarche administrative nazwa mukanda na ngai naza réglo na ndenge lelo naza na titre de séjour nanga il y a 10 ans soko nina laksa on a relaxa yo Bokozi. Oui Voilà. Si Yangoy. Si na mukanda na ngai il y a 10 ans ah écoute doki banini ko tsango na poche donc nzambe vraiment ça yango moni ba parcours toi na ba parcours toi na papi na mona vraiment un jour vraiment na ko servir l'éternel toi ça qui dit là voilà siko waki ko kota na monde ya bilamba ndenge nini parce que yo oyaki pour l'habitude bon c'est vrai que ndeo lobi wana olanda ndé banzela mususu olanda ndé PCP ki ba retour tout siko yo monde ya forme ko kota ndenge bon merci beaucoup papi Gentona tolo bela vie te menga déjà na lingaka ndenge wana déjà ta ba titre na di ndongo ba titre ki ngana misale la non papi Gen avant na lobela mutu moi-même d'abord donc moni biso chance tant to yaki Dieu me voit ba poto pesa ki na moi ba facilité yo e bibiso déjà famille nzongo territoire na biso ezala ki Château Rouge tozala ba bien na Château Rouge ba restaurant ba exotique ba cercle ba za côté kawana tant parcours pesa bien ba cercle ba za ki ko soutenir les individus mes collègues les artistes et musiciens
Donc tant mambo za ok nango bien na kin pe nazaki nanga kolinga bilamba mais niveau kaka ya kin quoi. Tant mambo za ok ndé bien et sengaki pe na misala ndenge ba ser ba salaki pour na kozwa relève. Excusez Papi Gen, ta lelo ba ser na biso ba kenda ba am na bon se reposer un peu. Soki ba forma kangate. Famille zo pe lelo e ko doka. Ndenge doka ko? Te to solo là. Si. Ngodoka. Si. Voilà. Donc na kokota mambo bilamba série wana ta biso toye to kutaki ba massa mususu ba na groupe na bango ba jet set. Après ba massa na biso mususu ba ki ko sala groupe na bango Al-Qaïda. Makambo kutu ya ba bilamba bani na ngaloba te mais ezapeka ba na voilà. Donc na salaka ta on a na zo balar na ndé na bisio et le quoi bosso na sombano na vie nange zalaki base ya Koko pour na zaola la onzala yo biso ba congolais ta to na kin yoji comme des garçons nini Weston na ko sombano sapato nanga liboso base à Weston après des années après un an na ko somba golf après na ko somba nini Weston à Koko ya boucle après na somba nanga bilamba mais ba ser ba donc memanga ta côté ba musicien ba nini ba connaissait mais nazaki lourd mais tant de fait que na mona ki ba masranga Al-Qaïda ba zalaki moi shona ma bilamba ngalo ba vérité na kenda ko mona bango na sali demande nanga na biba mai na nina zala pe na bino ndenge za parce que na sepela na bino ba mai pe ba mona ki ba qualité ba compétence qui professionnalisme nanga na sap acceptenga to komova na bango mais eyaki kosala sikoyo nga nazaki na makanisi na botola bango pouvoir ya mouvement nga na koma président bon après yaki kosimba te na leki Al-Qaïda na longwe na ndenge na koma na nga netre quoi to saki dila voilà mikomo ba semo budie nzomondo bana njili na linga kabino te kasi tete Papi Gen omoni tenga na chansard na vie na chansard Papi Gen oyebi ngai tant to bandi me makambo ba réseaux sociaux yo yebi nga na yebi monde yebi en tout cas to yebaka ba chaîne na YouTube te mais ba Facebook ba WhatsApp ba Snap ba TikTok ezalaki te nga na zwaka chance moko na 2010 na kotanga nga site wana il y a pas de souci Congo Mikili oyebi yango pe na salaka ngo edoka pe mais Dieu merci tolobe la vie toujours ezali toujours bato Congo Mikili type moko na ezaka kombone nani Jacques Kabemba leki na na Bruxelles Yves Kabemba bazaka na chaîne na YouTube série wana mais bazaka olobela trop politique sikoyo mutu azaka journaliste na bango collègue na pe masana Johnny Ayimpi je te sali à passer malgré pour doka mais ezaka kama kambo ya na éviter ça se trouver à Kibokolo Johnny Ayimpi sikoyo azalaki mwana ya mobali ya ser nanga ami balé maman na junior obi neve nanga junior ya buga famille bo voilà yenda ya kana bango ba intéressant ba bi non toujours nga to bungula chaîne parce que ça trop politique suivi ezate ba bi sibiso yo za saper to za pe na famille mon ba et yebana est-ce que koki ko signer contrat il y a 10 émissions au leka place na bandaka ba pesinga mo fokolo place ya edo sala pa na saka krimoko toke na ba kakaboy oh là là Papi Gen kriwana ebimisanga yango monaka sikoyo tous les individus ba yebe mission Papi Gen non ba vrai congolais bien Kakaboy Papi Gen limisanga vraiment n'espoir bien même yo na yebi na zaola no na ki na yebi te mbulo ya unga na liboso ponga na demi ko ya pe liboso nini eza no pe ko ke liboso ne balobani ko kende liboso pe la nango ko matela on pe fokolo te ko batu mususu pe ba elelo ba leka ba to kala voilà après to enchaîner même Papi Gen bino tamboyer na idaki pe yo obligé bino te wa pe nzamba zo banga chroniqueur animateur journaliste le là aux ingratitude pas nanga Papi Gen na ibité
donc to travail na bino nga na eda bino bino pe boyedanga sikoyo excusez-moi tango to sa be mission na Johnny Aipi grâce Mizi azaki public nanga la sexy azaki public nanga azola nanga makasi ah viens ngapena ni viens komisanga nakoma to esiko kozwa grâce Mizi to kozwa grâce Mizi wana na komi na 5 émissions tozwe ko travailler na ndenge bino pe boye pe botie poisi quoi ba YouTube komo bima parce que après Congo Mikili Drigombaki azalaki bazo travailler na collègue nao frère na biso Anelka Drigombaki pa doka noté ozoiba très bien Drigombaki pa azalaki na CPB Congo number 1 sérieux là après biso to tcha bango point après bino boye RD Congo info ya fina ngadi c'est ça ngade et donc la ngo komata ah parcours ba grâce mise ba ye tozo na yo sous petit na so ser petit ser na to nani Rihanna ye pas doka na ye mais akena na nzela libala même grâce mise petit ser na je te sali adoka Anel Kasama Anel Anel Kasama ba tutu ba ye ba collègue na bino belé ba ye est-ce qu'on attend na ça écrit on a ya kaka boy mambo bilamba ba massa ba ye ba collègue ba ye yango moni mbutu kotaka parce que ngaza malé na kana doji la bi ah dine mikigo na kuti be na biso na banga ba vraiment ba saper vraiment ezaki ka mingi changu pour vraiment na kende pe na lia ba noko fo na betara ba esprit ba bilambo e osomba ba parler na ba njili kutu te changu ba idéologie yango moni ba na changu ba dasukaki ba petit saper problème mo boite na mutumo changu en particulièrement na njili mo te na zo i problème te mais au moni be fort on appelle na salaka et affaiblissa pe ba saper pe affaiblissa ki ba na changu moto zara na libulu au bibaka ozoya bu siko na libulu ser na nzuzi je te sali ser siko tozo kopé na nenga fokolo ezali pena boye Didier Ndongo na semaine besoin moi fokolo na yo boye il faut ya osaba show na sara no ebi ba saper on peut so ba kenapi bana d'individu bana changu siko ba laila kuse ba bijo nenga sa biso to la le kuse na ya boy OK ba zo individu mo ba préparer bilamba la voiture yo ce que yo mutozo ka image wana tant on a bandi ko doki saboy ba ye ba changer na sali boye mais na longa bitumbango lelo ba suka wapi donc parcours nanga vraiment yango wana quoi to ça qui dit là. Voilà, donc Didier Nzongo, vous sentir son émission, il y a qu'une émission, on met les trois dans Makambo. Mais Didier Nzongo, si yo Makambo yo revaka avant ya poto, est-ce que vous avez Makambo? À 100%. Makambo reva na Kishasa. Ngata on a mikili, rêve nange zarana nous, nazala pe bien de batu bazali. Bah d'abord côté sap. Voilà. Deuxième chose, bit na Israël bosona nous fona payer palais. Na somba ba palais. Bit na ngezalaki nazwa mukanda. Bit na ngezali na stabilité. Stabilité c'est quoi? Au botibana uzana vie familiale, au leko zala wa neze kalo koti libala wa ba dokisi yoke ki bokolo ba bengani wa nga vraiment la tomba na nzela te. Donc
malgré tout na yaka regret za kaka na yaka pour na chic mais chic on peut papi gain ceux qui na continuer à classe en tant que licencié na ISTA les msoupé à venir na nga pe na bongana ngate donc vraiment on yo sona rezaka vraiment mais nazane loko moko na tika na ngo nan na réaliser ngote na kutanga na télévision te parce que batomité mamabe bakoki kokota mais ça sert à pas kubanga parce que na kuzwango c'est le permis de conduire papi ga eloko kake koma ko mankenga na bi kokumba eloko ezozanganga mais si Dieu le veut dans quelques jours ou dans quelques semaines ou dans les mois na kwa kaka na koloba papi gain qui beaucoup la permis yangoyo nzambe asala toi ça qui dit là il y a un monde il y a ko pesa tout monde excusez-moi papi gain neti excusez-moi ngalelo batu bakoma kizenga Didier Nzongo c'est un comédien mais un comédien c'est un artiste c'est Didier Nzongo amataka ba bis Didier Nzongo amataka ba train Didier Nzongo amataka ba métro amataka ba tram mais c'est les transports publics. Papi Gueye a permis des années na yebi. Mais il y a des jours aussi, autant moi on a transport à commun. Ah, voilà. Donc on dit Congolais ont la mentalité moko boye. Yango bien na zone na ebisio. Oh tout vraiment Papi Gueye naza nga riche te na millionnaire te mais naza star. Naza célèbre. Tant on a d'autres tambola batu bazo zwalanga ba photo batu ba osala ba image. Tant on a va yambanga na moni oto yamba une grande artiste à outi Londres. Ou yambi awa tant qu'on na koto bien Didier no to sakela bi oh Didier Nzongo yeyo. Donc na mona ke na télévision neti boye mais il parle pas. C'est ça la fierté. C'est ça la fierté d'un artiste. En plus, c'est moi qui a fait rentrer la commis de Ngaba, Papi Gesoza Ngaba, na palmarès, na poto. En plus, Nga Didier Nzongo, naza sel, oyo, bah tous les artistes, les individus des artistes comédiens et les individus des artistes musiciens, bah nima, Nga nazalaka collègue na bango, toi ça qui dit là. Voilà, mon position vie vie ya ko pesa ba musicien tant autant la vie na yo na oyo sa ba musicien est-ce que rendement to obukapé eloko yo banda c'est-à-dire est-ce que au sala malamu so vendre aux autres là bon na pesa est-ce que des retours est-ce que au sala malamu pour yo non omoni Papi Gain na tolo bela vie toi ça qui dit là avant na question concernant na pesa vraiment na ba sœur na so ba frère omoni ba musicien kulinga boza ba mité ko sala mité na bato ate ils sont mauvais parce que na zo Papi Gain ngai omoni biso ko aider ba musicien eze loko to kutaki na famille biso to continue mais ba musicien ba randanga ba mauvais service exemple année cet individu de mon collègue l'artiste musicien Weranson il m'a escroqué. Ou yebi to ça no interview. Ezama solo makambo. Après Papi Gain na comprendre vraiment bino tout. Na ba collègue non na sala interview à cet individu des années mais beaucoup tananaye na mona mutatuna question anate. Tala baza mulongo ebele boy basalanga be escroquerie ba nini mais na lelo est-ce que là okenda kisasa bombe ba yamba ka ndenge yo yamba bangwa kutu te menga la kenda ka kisasa na za kutu na tina komona bango te na kisasa utunga za ka puissant plus que bango ngala kisasa ba tanga na ba résidence surveillée ba garde corps ba jeep to kutana na bango même na ba plateau à télévision na ba bon endroit ba sala ke lorote pour ba sanga pe lorote parce que o ya devoir nga soko za conscient Papi Gain les années par exemple ou y a bien invité mon robot parce que ngana bino to travaka 50-50 so ngana na sigene na zaina sige na bengo Papi Gain na leka to ebinde to sala yo poso benga mais individu o yebite o yebite ka bengo Papi Gain j'espère soka ye akoleka na bureau kuna akotika fokolo obligé na zo ebiso mais si ko invité wana atiki foko ne na bureau bo Pierre ici aya sale émission bimité
Papi Gen, ce qui individu a démarré, aux appels conscient que a fouta qui mbon na ye, a sale émission et bimité, même à kiser Papi Gen, tu vas faire quoi? Vous avez marqué sur ça, ah, parce que vous êtes fautif. Si. Vous êtes fautif. Donc, au moment na moi mission kutu na ko ba toté parce que na roya ko lamusa ba dossier nous a démarré ba pour na bossa na moi en tout cas baza benga à 100%, mais moi de ma part peut-être une nouvelle génération hein nouvelle nga to disien zo lelo Papi Gen na koma bo na vendre ka album et bimi o ka kombo langeza voilà mais ils ont un seul musicien oyo banda kage ti lelo to garda ba relation Abo Sananga, ton travail ensemble, mon collègue l'artiste émissien héritier Watanabe, Kogan Macron, Motona Tembele, boss live, président de la team Wata, Bazakutu, non, qu'est-ce que Mobimba à Paris. Talana no arti moi na héritier Sali. Aïna ba musicien, Abisi Bango, chacun libre. Mais ceux qui t'osent arrêter balé sur Singa, Salanini, Yaka. Donc, cela veut dire, effet, Aza, moi, on a un héritier, on a bien déjà parce que mon Papi Gen, effet à quoi fermer, Baptiste, il y a un petit n'arabon à ma cansimabe. Parce que ceux qui ont enfermé artiste, les choses à n'aïda au kimate. Mais fait qu'ils ont enfermé, Aza na soutien moralement, physiquement, folkloriquement, Aza l'autre Papi Gen, à quoi qu'elle nini. Mais ceux qui bâtissent la liberté, Papi Gen, ma kanisa koki maana et kozate. Deuxième personne, tozane pe na ba relation. Bon, et ça 100% héritier, on a vraiment 100%. Otoko za ba 80% mon collègue l'artiste émissien Ferrego la Jésus de Niance, Montona Ambole monument de la rumba congolaise de la RDC. A où t'es tu ko perdre petit frère naé Gigola donc que son âme repose en paix. Na ça qui peut intervenir na collègue na mino mususu na pesa qui mes condoléances to ko pesa susu ba mes condoléances donc faire rigola tous en ba relation à bien obengaki quand même na bengaki to solo laki même le 24 juin 2023 na kozana concert na historique intitulé Bizorbi na stade des Martyrs. Jibin Piana Pe, tozana ba relation familiale à partir à serre, mais ce qu'on vit n'est cet individu de mon collègue l'artiste émissien Antoine Nadok Saï, cet individu de mon collègue l'artiste émissien Fali Poupa Nadok Saï, cet individu de mon collègue l'artiste émissien Weranson wala kutu eza makambo vie akotika ko bongate aussi longtemps à rembourser mais ceux qui ont siko chance na zwane na ba nouvelle génération bah les boss les full boss mon collègue l'artiste MC Igebi na filé tous en relation à bien collègue na artiste MC jeune frère nani pas Robino Mundi Bunani déplique tous en la bonne relation. Mais ce qu'aujourd'hui, cet individu de mon collègue, mon jeune frère Inosbi, cet individu de mon collègue Fabrigas, les autres, tous en relation parce que bazan a moi bon gay. Mais mon jeune frère aussi, Robino Mundibou, tous en relation. Parce que avant d'avoir album et bimi, dédication. C'est 50-50. Ne baba Papi Gen, tout ce qui a lingio. Yo pe o lingae. Pour ceux yo lingate. Na tu mon panzit. Ce qu'on go dok sanga, c'est avait dit potina nga ki bokolo. Na rosani. Donc aba dok sa yo. Toi ça qui dit là. Voilà. Je fais un petit coucou par héritier Watanabe Motona Tembe Gogan. Héritier merci, n'a profité encore de l'émission, na peso merci parce que na Vanda Boinoki kagana album comment on écoute. Mi ange mi démon. Na Papi Gen et Tolo Bela Vie. En tout cas merci. Merci. Non, en plus, jeune frère en héritier Watanabe et Papi Gen. Même au Kekin. Ce que nous avons occasion à vous rencontrer. Il est tout simple. Non, et puis, il a invité. Il travaille de 50-50. Vraiment, donc. Il n'est pas gagné. Voilà. Donc, maintenant, là, on a le bakaka na public. Mon top, il a ça la relation artiste, à ça la relation héritier Watanabe. Mais les autres, mes compatriotes, bon, ça, on a une relation. Ceux qui vont dire relation à Bango, beaucoup zala, ruiné. Toi, ça qui dit là.
Didier Nzongo, tokomi kokende potosilisa makambo toleka awa ya Ferregola na ndeko na ye na si yo polo baki. Alors makambo esuki ndenge no. Bon moni Papi Gen ezala ba makambo susu familial ya batu. Tokoki kokotaka yango trote parce que ba moko ba membre famille ba yebi makambo na bango ya famille par rapport ya biso. Mais ngai na saki kaka devant na saki pardon baloba kutu nini na saki kaka intervention na l'un de l'individu ya collègue na bino. Na kotanga komo na ye parce que cet individu yepe na interview na ye il me crache des mots qui ne me correspondent pas avec ma personnalité. Donc, le poton des Oya. Très bien. Cet individu dénoue un message. Pour moi, ce n'est pas un journaliste, c'est un chroniqueur ou animateur moins compétent, moins qualifié, moins professionnel. On ne dit pas notre temps, comme il faut que Papi Gen, n'attendez pas parce que mon ni, eza makamu yo pour tala interview. Eza pepe ça ba leçon peut-être na yo na ba collègue na bino mususu. Papi Gen, moi tant que kufelaka, tozalaka na ba choc. Lelo par exemple nga na zwi kamoko ya liwa. Par exemple, nga na rata, tozalaka na moi de guerre familiale. Yo invité à rata, nzongo ma fou d'aba mon piété, a coupé sa message. Webi ka koyipe ko déborder. Mutu moko ta sepela ki ndenge collègue na yo a invité ki au Liban. Ezape boulot na bino. Mais tant que invité mutu selon ma kamuneti ya baliwa. Il faut ko yebapé ko équilibrer mes collègues na bino. Adokisi ce qui a une question. Est-ce qu'il y a un bagage moi qui peut-être Papi Gen moni à moi tant to kufelande na zo ebiso to za kana ba choc. Les ala conseil gratuit ceux qui bossent ça métier na bino. Normalement ceux qui famille kufeli ba zelaka na ba kundi bokoki koyamba un frère ou un sœur ya famille. Mais de toutes les façons c'est pas mon problème. Na kada ki kaka ndengwa mais après komi na landa pe collègue na bino marketa bouli misanga na tan kombo e belé ba YouTube be influencer ba pesa ki message tango nga na komi na pesi message e komi nazo zo ba réponse Didier Nzongo bazala ki ko sombela ye bilamba est-ce que Papi Gen pena na tunyo question moko yo soko bengisi mutu na poto éducation ko pesa eza ko somba bilamba ou ya kusombela mutu bilamba est-ce que basombela ka mutu bilamba na mboko éducation ezandi na ça qui suivi ya kotinda mutu na nzela ki salu na nzela ya dimsation ba ce qui concerne ba papier asiko batu mususu ba jalousie mal placée Didier Nzongo azana bilamba te Didier Nzongo boye Papi Gen nazo so lelo moni nazo chance moko nazana ba relation même na présidence ya biso à RDC. Naza ba relation na ba homme d'affaires, ba chef d'entreprise, ba tout kili. Donc yango et ça là même n'a changé habillement parce que Papi Gen dans la vie faut progresser. C'est évolution fait ça là. Yebi sanga sikoyo Didier Nzongo ba invité nga dans un bureau où la keba démarche na ba ministère affaires étrangères pour na ba passeport Didier Nzongo na kena ba bilama minene bikota minene biloko mato minene ba bijou kili ba djine pasuka est-ce que Papi Gen na kokota mais avec ses vêtements même na rendez-vous te Papi Gen na loenge na koyi kokota ozomona donc makambo bilamba ngai lelo bilamba et comme sanga na ba faire Papi Gen et fungwe nga ba porte na voyager na voyager ba Brazzaville na kenda ki makambo ba wenge dernière fois na hôtel Guinée na on sala kutu ba voyage sous privé sana le kana ba caméra mais congolais bandima kaka mutu soki akufi soko lingina c'est là qu'on a l'accent Papi Gen omoni nga na congolais na vrai congolais o ba passeport na ngati o euta ko doka yango oti tala o euta ko inspirer si inspirer na date nini s'il vous plaît Papi Gen na le 2 décembre non pas le 2 décembre tala bien inspiration mars cité le 2 mars ouais. Le 2 mars miss et si là qui siko o na zui ezati quand
Tina 2020, combien normalement bien tiens 5 ans, 2027 j'espère. 2027, ouais. Donc ce moment-là, ma caméra tu es le plus vite possible. Hein? T'as la carte électeur nanga ya congolais yango. Donc naza n'importe qui t'es. Naza vraiment un citoyen comme tout le monde. Je me respecte, je respecte le public. Na respecte kabatu papi gen. Na zoa kananga moi si amuntute. Na finga kananga pe muntute. Mais si tu me cherches, tu me trouves. Donc on a que ne mindondote. Na landi quelques interviews. Beaucoup des individus balobi que Didier Nzongo azana mapangu te ba misu bazana ba mapangu Didier Nzongo kaka bilamba papi gen omoni ngai na sakanaka te te na relaxa yo parce que maintenant il y a trop de manquement de respect na sakanaka te papi gen trop c'est trop omoni oyo le ciel de babou okonzangaba yo mota o eza papier ya cadastre ya lupango nanga lemba. Certificat d'enregistrement d'une concession. Voilà. Et puis, on va original. Mais oui, oui. Yalemba, na balabala et poulou. Mokonzi. Te, oyangaba, tala bien. Oyangaba. Ouais. Oyalemba, yango, laksa bango. Voilà. Oyangaba. Oyo zomona na photo yo. Oyo mwana nga liboso Aristote. Moi nangai ya liboso ya buba azape na ba faire ça marche bien na sala rappel toi mais nzambe nanu a permettate oyo ya buba tant na somba lo pango alemba na taka kombo na ye mais azalaki mineur tant sikoyo na ko sa makambo kadastre na ko bakisa ba nanga mususu baleki na ye madame nanga na kadastre et ko sa ke balobi nanga ngala ko za liboso te lopango ezaneti ya ye parce que na acte de vente na tsaki kombo na ye bon na ko tala pe ya atata mwana liboso aza jeune pe aza no mwana mobali na ko ina ko tia liboso te ye mo ko somba na ya te liboso mais soki nga na souhaité te nzamba bengi nga lelo eza ya bango siko nga po kombo na nge kende libo batango liboso et senga sko batoka das balobi il faut na kende na nini il faut y asa elanga nini babenga ngoni soki conscience elanga neti lettre azongisi le pan pananga mais il faut to ke na ba notaire na ba notaire ozo comprendre on azoba donc il y a ça neti azongisi linga ponga na zala toujours liboso parce que soki neti zaki neti na tsaka liboso par exemple soki na na teka et ko senga corps na ye mais nga pe na zone a vie bi papi geto somba mapangu soki pe na ba difficulté financière za yanga na koki ko teka yango ba tindaka biso na ba notaire asali ba papi azon senga na tie kombo na nga liboso na ekota kombo na ye na baleki na ye na madame na sima le papi gen na individuité na koki ko za l'individu parce que ba tu peux pas comprendre et que moi individu papi gain eza qu'incité vrai ou faux vrai moi individu incité individu cela veut dire la personne que tu connais pas son identité mais ce qui va bien individu on sait qu'individu mais la façon aussi tu peux employer le mot individu à la personne et comme appelé mais ce qui va bien individu oh to soukia zelana l'accès au sousou ba papier ya ba terrain nanga et papier lemba nanga ba parler oyo ya lemba ba to église ba futelaka ba to église ba zo lopango ba oyo lemba pe na somba ka na famille moko a bien famille matalatala ne pour le kota terrain mefe ba na lemba ba bi famille wana ba modifier quand la nenge époque nga pe na bon na modifier à 100% te na bongisa ben non mais locataire le pan mumba na studio dans la cima ba futa ka 500 on a dépalé déjà confirmé ta si ko ya ba terrain ozomona tala ba fiche parcelle ozomona ku ndenge za na ko pesa droit te oyo terrain na za nango ozomona ba certificat cadastre nango pe yango omoni na kadas oyo na lo pang mususu na bon quartier aussi omoni ba livré te tala papi gen
on va communier. Livret de logère. T'as la certificat parcellaire. Ou photo en agne. Hein? Si. Hein? Yangai, cadastre non. Donc Papi Gen, au moni Congolais ni koloba n'importe quoi. Papi Gen, moi je te dis, moi j'ai réussi dans ma vie. Nazala ma pango nangai na somba, nazala ba terrain nanga. Donc même c'est quoi ça ni que balobi ozana pango. Balobi Didier Nzongo ala tarabilamba mais azala ma pango te neti ba misusu. Didier Nzongo asomba kabilamba te parce que ser na e akufa ser nem tazo sombe bilamba. Est-ce que ser na yo grand frère no Papi Gen akola tsayo? Hein? Donc les gens ils prennent n'importe quoi. Donc moni yango na ebité vraiment Papi Gen musa na bino ya pression yo. Soki pende sama ki po bozaka na ba problème na ba invité ou na ba artiste na ebité. Nga na bino ba to presse bo etendaka les faits. Bo alimaka les faits te. Ozomona. Donc elon nene so vraiment Papi Gen na ko sa public nga na zana ba bien na ngai ya. Na zana ba mapangu na ngai ba bilo ba cadastre yango yo. Donc cela veut dire pour nous si ça m'a cambo, naza le pas on a lemba, na la sur papier cadastre, na le pas on a ngaba, naza na terrain munene ba pesa nga kutu na autorité gratuit. Ce que l'équipe a comme qui colle se passe ba mort ba bengaka, ba pesa nga mama na terrain. Na na ndaku na nga mususu, na ote ko somba na nation na komi na bien. Mais na ko dévoiler on te yo yebi makambo ba famille, na nga kuna lo ba on te tout est là. Donc naza na 3 palais. Naza na terrain on ne peut na salle lo comme un jour ceux qui ba retraité na ke na ngai ko sa retraite na na mboka na sa retraite. Mais il faut que les gens ils respectent les gens. Ah oui, quand les artistes c'est Papi Gen. Chanson nga azwa misusu bazote nga kutu lelo na ko za fierté à ça. Hein? Tala banana bani makambo Papi Gen. Combien basuka na nzela? Mais nga lelo naza. Toujours. Hein? Et puis les mêmes individus wana. Même on va finga kabatu. Au moins on peut te kutani nanga boye, ba pression. Non, par exemple ezaniti makamsu na komo mona. Neto Papi Gen. To sola neti Facebook na eza page na yo. Na yebi ke yo kuto biso kuto sara ba demande ba mité. Batu nde ba senga biso ba demande. Siko neti individu moko. Déjà pour on dit ma demande peut-être avant 6 mois, 1 an, 2 ans. Ce qu'on dit me demande par exemple une vidéo photo. Normalement, individu là, azana droit. Ya ko finga yo te na page na yo. À la droite hein? Te azana droit te. Ce que c'est ça délit. Finga no nga so ke lo na izana ba page mususu. Mais na page ya yo mo Papi Gen. Au moins na pena muto zo qui demande ami a souffrir non pour zoyer. Ba yo finga. Azo finga yo mais siko ce que tu mènes individu en dengola, qu'est-ce que tu vas faire? Moi de ma part, na longolo yo na liste abami, na bloqué yo. Pour les manquements du respect, na bastar. Donc là on a na lo bana, toi ça qui dit là. Voilà, mon konziangaba, to comme nabiso na suka, je crois que tu yambaki yo zalaki passage mot très important, toke na ngope ka moi likolo mais toza makambo musu to retourner attendre la prochaine émission, pourquoi pas. Alors, message ne web sabato ba kolanda biso lelo ba jeune ba koya lelo o ba koya na poto lelo, ba se comporter ndeni so dans mon conseil mo européen et puis le basuka tout ça na biso. Donc Papi Gen d'abord, je te remercie déjà beaucoup de bateaux. Merci. Il y a pesanga vraiment ba valeur vraiment passer tant na bengio zwinga le plus vite possible na l'équipe vraiment na pesi moi message kutonga na pensaki na pesa na pesonté dans les cadres et secret professionnel parce qu'on travaille 50-50 na satané était vraiment comme mimanga na ba question ya vie privée familiale. Pas vie privée, mais vie familiale, vraiment, ça m'a fait plaisir. Nzambe abatté là-haut, vraiment, na libota mobimba, na chaîne na la télévision, vraiment, Tolobe la vie. Conseil, na copé sakaka, vraiment, mes compatriotes, vraiment, bon conseil. Tant aux oya poto, cause à la fanatique, ya ba musicien te. Kolanda pe ba musicien te. Au coquille, cause à la fanatique, mais bon, za la ba mité. Parce que les gens là, ils rendent des gens mauvais. Batouana bakoyi kokwe sayo. Deuxième chose, mboko negi ezable le Papi Gen, ezali susu nengi akalate. Ceux qui bien ba frère nanga ba sœur nanga oye.
kende nzela ki salu na démarche administrative pour na mikanda. Message nanga soukeza na obligé bino public. Il faut rendre kanga respect à vie. Parce que grâce à moi lelo Internet n'a pas na milieu congolais papi gain évolué. Grâce na nga pe lelo Internet ezo kende bien. Ndenge na yebisa ki o bato ebele babana makambo yo babunga nanzela. Donc je salue vraiment, merci que la première dame de Lausanne, Maman Nari Djandi Louawa, elle n'a pas comme les autres. Merci que la première dame de Lausanne, Motema vient nanga go belisha fumwa bilele. Donc beaucoup de bateaux ça qui est vraiment na massa nanga Zefire Moulenvo le kamikaze de Japan. Na Switzerland massa nanga zo mona na te nazo sola nazo bengo zo zwanga te. Je salue aussi l'homme d'affaires Mutambonga Makasi, les chefs d'entreprise, les PDG Gigal Fikipo, sans oublier pour Madi Awatoza, il y a docteur Jafar Oezo Sala son excellent Didier Nzoza Poso qui toque même ailleurs nous, Baki Bokolo, et Vimba vraiment docteur Jafar n'a pas beaucoup de bateaux, ça qui dit là. Pour na reçu ça vraiment, je salue mon petit frère Guilain Ara Tanzong au Mefou piétele. Donc Papi Gain vraiment Nato Beavi, merci. Dernier message nanga vraiment au monio cet individu d'animateur ou chroniqueur moins compétent, moins qualifié, moins professionnel. Comme na pesa ki kombo à les sages, na récupérer ango, na pesio devoir. Ngana ba mapangu, ba papier ba certificat ya kadasa on a pesio ba devoir. La ki sanga ba diplôme na yo ou ba papier ya kadastre sokoza ba bien parce que ngaza ba mapangu. Na sala on pona l'action que tu es un individu ou utaka na idiofa ou yaka likolo ya camion na camion likolo ya ba fufu après ba transférer yo l'hôpital sanatorium ya Selembao ou yepoto na banzela mai ya ba boitu o komi olingo matsama peka. Je te dis cet individu tenoli tambu na kokeneno tina souk en plus. Je te considère comme un individu, on a conseillé là une émission dans les cimetières. Que l'Éternel bénisse, protège notre plus beau pays, la République démocratique du Congo. Vive la SAP, vive la RDC. Toi, ça qui dit là l'Éternel, toi, ça qui dit là la public. Merci, Son Excellence. Voilà, Toyamba qui Didier Nzongo, Mokonzi Yangaba, merci. Papi Gain, lelo, on a eu un remerciement à Bateni. Non, là, oh, même na bureau, na le na kota. Toi, ça qui dit là. Voilà, donc c'était Didier Nzongo, Mokonzi Yangaba, de Tolobiwana. Portez-vous bien, restez connectés sur la vie officielle. La suite au prochain. Abosani, champion du monde à toute catégorie. Maître doublement sain, sans oublier les guerriers des guerriers à ma coffre, à Mikosoko, Mekiozu gauche, droite, camionnette Mbola. Mais papa Simon dit que Naza informé que les champions du monde des camionnettes Mbola, Azo comme à Moussali Nankolo, et c'est au Simba. Et au Simba. Mais Yaza Mutamakasi. Mais kasi nzamba zwa pengai. Bon na kotika makambo ba bilambo. Ça qui dit là. Merci ça. Solution yangoyo pomade awa
RDC. Et bon, on a Europe. T'as le numéro de téléphone. Yamona. Contactez Bisso. Oya boya tout na ngulu. Wilimbala Amboya ebale bushi na maboko chérie Moïse Mbala Kennedy Mbala de Paris Boni lisusu okanga kanda katia bolingo Aswera kobondelo zongisa bolingo Oyesila kite Baron Mobala Sandrine na Sengal Kimbenza Lelo yokeyo André Nsumu Lelo yokeyo Chérie ya mama andi nani alula yote Rosa di Rosa nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi ase ya mama Marc Makalazo professeur nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi ase ya mama Gina Kiakou na Paris Mies Mateus na Paris nani alula yote Germain Mambuya nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi asre ya mama Ambro Jenny Diklengele Elembala le géant de Paris nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi asre ya mama Noëlla Kunga de Bundes Didier Mozinga de Francfort Alexis Mouzé Anta Jean-Marie Soba de Londres Franck Massaka de Zurich Chabani Manuel Mac Gisèle Nyengeton Karine Yengaboule Mwana Paris Chifa Kamba di Malela Ado Senga di Sengomoka Edoziola na Suisse Patrick Luzolo de Genève Mokili ya Nzambe makambo maleki Mokili ya Nzambe makambo maleki Mokili ya Nzambe mokoti Epa ya kendanga ya wama wana motema Nzambe Mokili ya Nzambe makambo maleki Mokili ya Nzambe makambo Professeur Augusto de Jena Mokili ya Nzambe mokoti Jimé Chapa de Paris Antonio de Mavakala Lando Kunga de Jena Spagnon Dombassi Géo Kisunga de Géo Daziro Tazimambo